C'est le moment où Dieu veut rendre les gens, des hommes et des femmes abondants. Alors tiens tes offrandes, celles que tu as résolues d'apporter au Seigneur. Parce qu'une parole te sera prêchée ce matin, puisque nous croyons que ça ne sera pas un homme qui parlera, ça sera Dieu. Alors n'accueille pas Dieu dans ta vie avec une table vide. Si tu lis bien ta parole, tu verras que chaque fois où on a invité Dieu, on a préparé une table, une offrande. Il envoie son serviteur auprès d'une veuve. Alors il a dit c'est ça Dieu, ce ne sont pas les hommes. Il était en train de lire l'enseignement pastoral sur les offrandes. On dit il faut enlever dans la tête que quand tu donnes les offrandes, tu donnes à l'église. Non, tu donnes à Dieu. C'est pourquoi même quand tu donnes à un pauvre à la rue, ne le regarde pas lui, regarde Dieu qui est en lui. Si le fils est semblable à des dieux, non, tu perds ta bénédiction. Quand tu donnes délibérément, je les donne à Dieu, le reste, ce n'est pas mon problème. J'aimerais que tu t'élèves avec tes offrandes. Nous allons prier debout avec les offrandes. En même temps, tu vas préparer ta dîme, ton action de grâce, tout ce que tu as apporté à Dieu, tiens-le par les mains. Je vais faire un service et je vais clôturer à la fin avec les services déjà de mon église. On va s'arrêter là. J'aimerais voir tout le monde avec une offrande. Lève ta main au ciel. Ce n'est pas pratique ce qu'on dit au tala voisin à l'offrande de Pessaï. Attends la pression gagnée dans vos parents. Donc l'offrande na yo, tous au là. Seigneur, c'est en ton nom que nous apportons ces offrandes. Chacun l'a obtenu d'une manière ou d'une autre. Il y a de ceux qui ont gêné, de ceux qui ont prié, de ceux qui ont travaillé. Il y a de ceux qui ont des problèmes qui nécessitent de l'argent, mais ils n'ont pas regardé leurs problèmes. Ils ont regardé les principes que toi tu as établis. Souviens-toi d'eux. Que le ciel agrée toutes ces offrandes qui te sont présentées maintenant. Vois les problèmes qui sont derrière les offrandes. Vois des maladies. Vois des situations difficiles et compliquées. Seigneur, il te l'apporte à toi qui as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bénis ces offrandes au centuple telles que tu l'as instituées. Au nom de Jésus. Amen. Nous apportons nos offrandes dans les paniers des extrémités. Tu as ta dîme, tu te mets au milieu. Je vais prier pour toi, ton action de grâce. Un don volontaire, tu vas avancer. Que le Dieu du ciel agrée ta dîme au nom de Jésus. Je me perçois, mon Seigneur, selon Malachie 3:10. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de vos si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Que le ciel s'ouvre sur toi, ton travail, tes affaires, ta maison, ta famille, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut quitter devant nécessairement les clavéristes? On peut rentrer. Acclamons pour le chant. Que Dieu vous bénisse. Ce matin est un matin particulier. Amen. Dieu est tellement bon pour nous. Alors que la santé me dérangeait déjà, j'étais en préparation des équipes. J'ai reçu l'appel d'un homme qui m'est très cher. Amen. Ce matin, nous sommes bénis, comme je l'ai écrit, comme je l'ai publié. La bonne nouvelle qui vient de loin, c'est comme de l'eau fraîche. Amen. Je te prierai d'être attentif à la parole du Seigneur. Celui qui va nous parler ce matin, c'est un homme dont j'ai certifié les témoignages. J'avais fait un serment que je ne ferai pas passer du haut de cette chair n'importe qui ou par fausse modestie. Amen. Si quelqu'un passe ici, c'est que je certifie son témoignage. C'est un bien-aimé, il a évolué dans la chose de Dieu avec moi. Je le connais. C'est en plus d'être un ami, c'est vraiment ma famille. Toutes les années, toutes les fois où nous allons en Afrique ici, c'est lui notre point focal. Amen. Oui, Makamanza, mais oh, nous avons un PTT. Qu'on négligeait tes moutons avant à gauche, à droite,
po azalo lenge po yozalo lenge ya kolenga te lobi na biso nzambe na yebi. Amen. Je donne ce petit témoignage. C'est un frère qui était avec moi à l'église. On s'était attaché comme ça, on ne savait pas ce que l'avenir nous réservait. Après les études, après tout, il a quitté le pays. Il est allé s'installer en Afrique du Sud. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Plus de 20 ans, il est en Afrique du Sud. Il est très bien installé. Il n'est pas en débandade en Afrique du Sud. Quand je dis il est bien installé, il est très bien installé. J'ai la famille en Afrique du Sud. Mais quand j'arrive en Afrique du Sud, je suis sous sa charge. Amen. Il évolue très bien dans une église bien assise. Une église dirigée par des blancs. Je vous ai donné un témoignage un jour. J'ai parlé d'un pasteur qui était millionnaire. C'est son pasteur. Amen. Dans la prière à l'église, un pasteur was millionnaire. Il y a des solos de Namona. À Serbarazambe, quand j'ai parlé des chantres, il est chantre, il est musicien, il est responsable de la musique. Dans l'église qu'il conduit, ils ont plusieurs assemblées en Afrique d'ici. Son Akekuna, j'ai pris chez eux, je partage avec son pasteur et avec tous les staffs. Et c'est un homme de Dieu qui vous aime et qui porte cette vision à cœur. C'est un contact que Dieu te donne, ne le néglige pas. Demain, ça te sera utile. Il est en dehors des lèvres du Seigneur. Il est dans les showbiz. Il est ici juste pour 2 jours. Donc, il rentre, si pas demain soir, mardi déjà, il rentre. Alors, quand il m'avait dit qu'il était à Lubumbashi, nous avons parlé. J'ai demandé à ce qu'il vienne, qu'il partage la parole avec nous. Amen. Il va rentrer. Par lui, il sera surpris. Je vous annonce déjà qu'avant les mois de juin, nous aurons déjà une extension des GIF en Johannesburg. Ah, on s'est vérité. Alléluia. Donc, au mois de juin, Dieu aidant, j'irai installer une œuvre qui s'appellerait Groupe d'intercession des familles, ministère de restauration divine. Je suis un homme un peu trop distrait. C'est un ministère qui existe déjà. Ils sont déjà au nombre de plus de 70. Ils ont déjà une salle. Ils sont installés. Ça fait 4 mois que j'ai prié avec eux parce que le Seigneur leur a recommandé de s'attacher à ces ministères. Je ne suis pas facile dans les choses de Dieu. Ils ont besoin des logos, de l'emblème, des documents. Mon épouse est là, je ne les ai pas encore envoyés. J'ai pris pour la conviction. Et au mois de juin, peut-être on va voyager dans nous irons là-bas, nous allons installer le ministère et Dieu ira de gloire en gloire avec nous. L'homme de Dieu qui est là, il est évangéliste, c'est un musicien, il joue presque à tous les instruments. Il a été avec moi pendant qu'il a eu sa chante. J'ai conduit les groupes d'adoration pendant plus de 10 ans. C'est avec lui. Donc c'est avec lui, je ne sais pas s'il va chanter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il a mis un message de Dieu pour l'église. Hier j'étais avec lui là où il est logé, nous avons partagé. J'ai béni le Seigneur de ce qu'il me disait par rapport à l'air. C'est profond ce que je te dis. Parce que depuis ton bâtard, nous savons notre solo la naïveté. Il ne m'a jamais posé une question. Alors qu'il nous observait. Quand il m'a parlé de Nzambe Balukataye, j'ai béni le Seigneur. Parce que même Nzambe Balukataye, je vous informe, en France, c'est déjà un mouvement avec les gens pour prier. C'est pourquoi j'ai écrit hier qu'à partir de demain, nous avons ici un live via lundi sacrifice parce que les gens les réclament. Zala, Kimia, Landa Matea, Molimo Nanzaba Sumbayo, lève-toi, nous allons accueillir l'évangéliste Rémi Tukuchi. Amen, amen. Vraiment, je dois pouvoir être dans ces lieux. Parce que je me rappelle quand vous aviez commencé encore chez lui à la maison.
j'étais là. nazalaki wana Année, mais nayati ezomolai mpona kotala mosala ndenge ekomi lelo nazopambola nzambe. J'étais à Lubumbashi, mais j'ai dû crier ce voyage pour venir. nazalaki na Lubumbashi naluki mobembo oyo mpona koma. Amen. Amen. Tokosambela. Merci pour accueillir maître des temps de circonstances, Seigneur. Tu as permis que ces circonstances arrivent et je les retrouve, Seigneur mon Dieu. Voici que je me tiens debout pour parler de ta part éternelle. Je demande à ce que ton onction, Seigneur, vienne sur moi éternel. Et je demande à ce que le message qui va sortir, Seigneur, vienne de toi aussi. Je prie pour l'assemblée. Je demande, Seigneur, oh Dieu, que ce message trouve de la place dans le cœur et que cela produise du fruit digne de la dépendance de Dieu. Que le Saint-Esprit agisse librement, qui touche ceux qui doivent se repentir, qui touche ceux qui ont besoin de la guérison, qui touche ceux qui ont besoin d'être encouragés ce matin, oh Dieu de gloire. Et que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, comme l'homme de Dieu l'a dit, je m'appelle Didier. Je préfère que les gens m'appellent Didier, évangéliste. Amen. Amen. Si tu m'appelles Didier, ça va pas. Amen. Amen. Alors ce matin, le thème de mon message, je voulais parler de Dieu, on les cherche. Amen. 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 J'ai écouté une chanson. La semaine passée, j'ai écouté une des congolaises. Et dans sa chanson, elle a dit Dieu, on les cherche. Amen. Amen. Cela m'a touché. Et c'est là, j'ai vu Dieu a commencé à me parler, dit, je dois parler aux gens de dire, il faut chercher Dieu. Amen. Amen. Et tout dans l'époque dans laquelle nous sommes, dans cette période de la pandémie, si tu regardes partout au monde, c'est comme si tout le monde a perdu, ils ne savent pas quoi faire. Et de l'autre côté, c'est comme si j'entends Dieu qui dit, mais je suis là. Pourquoi il cherche des solutions ailleurs alors que moi je suis là? Amen. 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 Pendant que je venais à côté ici, j'ai vu beaucoup des églises. J'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres endroits où on a fermé les églises. Là où je viens, on a fermé les églises. Vous ne pouvez pas vous réunir parce que si vous allez vous réunir, vous allez répandre la maladie. Tel que je vous parle, notre église, on s'est réunis en live. Amen. Tu es chez toi dans la maison. Le pasteur est là-bas à l'église. Il parle sur le chemin que vous suivez. Amen. Amen. Mais c'est bien. J'ai le respect des autorités. Mais si vous regardez dans ces pays-là où on est Amen. Où on dit non, il ne faut pas prier, il ne faut pas chercher Dieu. Allez suivre et voir les conséquences et combien de gens sont en train de prier. Et ici où les gens sont en train de crier, il n'y a pas de mort. Personne n'est interdit de prier. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de solution dans cette terre qui n'est pas Dieu, qui peut venir par Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je n'interdis pas de prier.
apekisa bino te mpona Si quelqu'un kolosambo veut vous arrêter à prier, soki moto alingi apekisa okobondela priez davantage. bondela koleka matisa molimo Dieu puisse l'arrêter. bozambakanga ye monoko na ye wana loba lisusu Alléluia. amen Dieu, on les cherche. nzambe alukaka ye Mais comment les chercher? kasi balukaka nzambe lolenge nini Avant que je continue, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau? liboso nakende mosika eza na moto moko abotami nano ya sika te azwa nano bateme te Tu n'es pas encore né de nouveau. obotami nano sika te Ah, il n'a pas. Ok. Je parle de quelqu'un qui n'a pas encore reçu. Un païen. nazoloba oyo aza mokristo te oyo ayamba nano yesu na bomoi na ye te Il n'y en a pas. Donc nous tous ici, nous aza sommes te enfants de Dieu. donc biso nyonso awa toza bana nzambe Amen. amen Et nous tous nous prions. biso nyonso tobondelaka Maintenant, la question qu'on pose souvent, kasi motuna oyo natunaka biso nous prions. tozosambela mangengenge komata kokita On ne voit pas la main de Dieu. kasi lusinzi nango tozomona loboko ya Et on nzambe te te dit que tu peux passer à Kinshasa dans chaque avenue, il y a au moins 5 églises. bamosusu na kuna na poto bazoba soko ye na kinshasa oleki avele kokuta 100 église 40 église Mais pourquoi il y a toujours des problèmes? kasi kuna makambo eza benda nsima kuna Pourquoi il y a toujours la pauvreté? mpona nini mobole ezotambola na maposha bato Alors à ces gens-là, je réponds, kasi na bato wana nga napesaka babwenya peut-être la façon dont on cherche Dieu, nazoyebisa bango ekoki kozala lolenge bazolukelela la façon nzambe dont on prie Dieu lolenge bazobondelela n'est pas bon. eza malamu te Alléluia. Amen. Parce que la Bible est claire. mpo mokanda eza bolele Que si tu me cherches, tu vas me trouver. elobi ke soki oluki nga okokutaka Alors si toi tu as cherché Dieu, tu as cherché Dieu, kasi tu soki vas yo pas oluki trouver. oluki okuti ye te C'est qu'il y a un problème. elingi kolobaki likambo eza Et mon travail aujourd'hui, mosala na nga lelo c'est t'aider, eza ya de kosunga te yo recadrer, ya komitala afin que mpo oyeba ke mbula oyo 2021 esengeli oluka nzambe esengeli mpe okuta ye amen Alléluia. amen J'ai vu des gens namoni bato dire que en 2021 passé, balobi ke mbula oyo uti koleka 2020 passé, 2021, mbula oyo uti une bonne koloka année. mbula oyo ekozala esengo na esengo mbula nsima 2021 ne sera pas une bonne année si tu ne changes pas ta façon de chercher Dieu. mbula oyo ekozala ya sika te to ya esengo te soki oluki nzambe Les te gens pensaient que non, avec le vaccin, bato bazali kokanisa ke na nzoloka bakopesa le corona, tout ya ira bien. korona oyo nyonso ekozala malamu Et même qui ont créé ce vaccin-là, bango moko kutu bakela ils disent nzoloka que ce vaccin, bazolobake yango ça ne peut pas empêcher de toi de transmettre le virus. ekopekisa yo te kokakola kopanza maladi Alléluia. Amen. Ça ne te protège pas à 100%. ezobatela koleka te Alléluia. amen Donc, la situation va continuer. elingi kolobake maladi oyo Mais ekozala je lokola crois sida que Dieu a la solution permanente. kasi nazondimake nzambe aza na eyano pembeni Parce que dans l'histoire de l'humanité, mpo na lisolo ya il mokili y a eu des pandémies. eza na maladi Il y moko a eu des situations difficiles. eza na likambo moko ya Et ces pasi situations sont passées. na makambo nyonso wana eleka De la même façon, ces eza situations lolenge moko mpe na likambo oyo ekoleka si te les hommes, soki bato les nations, soki peuvent se bituluku tourner vers Dieu, batali nzambe chercher Dieu, baluki ils nzambe auront la solution. bakozwa ye yano Alléluia. amen Alléluia. amen Mon verset du jour, makomi ya lelo notre verset de base, oyo eza ya mofandeli sera dans Hébreu chapitre 11, ekozala mokanda ya ebelo chapitre chapitre 11, 11 verset 6. verset 6 Les gens peuvent lire. moto akoki kotanga telema likolo mpona komima liloba telema likolo komima liloba na nzambe moto amoni akoki otanga Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. kozanga kondima ekozala Je veux que vous souligniez impossible.
Je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. Ok, dans d'autres verset il dit ceux qui les cherchent diligemment. Déjà ce verset là. La version. La version là. Celui qui a la version semaine. Quelqu'un a la version semaine. Nous tous on a la même version que les pasteurs. Moi je vous a la bière Blanda. Non, moi j'ai plus que la version. Version sous cette année. Darby, mais ça ne dit pas ça. Darby dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok. Il y a là pour le présent. Mais ça, la version nous dit ceux qui le cherchent diligemment. Amen. On peut s'asseoir. Ça, c'est mon verset de base. Et partout où je pars et je prêche, j'aime parler de ce verset. Parce que si tu comprends ce verset, et tu appliques ce que ce verset dit, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, la relation avec Dieu devient parfaite. Ta marche avec Dieu deviendra facile. La compréhension des choses qui se passent autour de toi deviendra facile. Ici, on dit ceci. Car il est impossible. Quand il est impossible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a rien que tu peux faire. Et c'est ça, ce n'est pas l'impossible des hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui dit il est impossible. Alléluia. Il dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux donner l'argent. Tu peux veiller. Tu ne plairas pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'avoir la foi en lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi? Qui peut m'aider? Une personne dans la salle? Oui, maman. Pardon? Il dit la foi, c'est la main qui reçoit. Il doit te répondre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on n'en voit pas mais que l'on voit. Amen. Ça, c'est la définition que la Bible dit. Il dit la foi est une ferme assurance. Quand tu fermes, c'est pas Alléluia. Amen. Assurance, c'est comme une garantie. Quand j'ai dit au pasteur, je vais venir. C'est une assurance, je lui ai promis. Et comme il a dit, il vous a annoncé, on va Mais quelque chose qu'il a dit, je pouvais rater mon avion, je pouvais tomber malade, et je ne me pointe pas. Donc ce n'est pas une assurance qui fait. Alléluia. Mais la Bible dit, la foi doit être ferme, assurance, des choses qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais ce matin, je vous demande de
kasi natonga lelo nazoyebi soki nzambe esengeli toluka ye Comment chercher quelqu'un que tu ne vois ndenge pas? nini akoluka moto oyo ozomona te. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se découragent. bato ebele bazolemba Ils disent j'ai cherché Dieu, balobi j'ai cherché nazoluka Dieu. naluki nzambe namoni ye te. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne le voit pas. kasi nzambe azomona ye te. Non, je dis Dieu, il est invisible. bazoloba nzambe amonanaka te. Alléluia. Amen. Mais il te dit, il faut que tu le cherches. kasi azolobaka esengeli olukanga mpo omonanga. Alléluia. Amen. Des fois, j'ai tout ça compliqué. Il dit, makambo moko nazoluka makambo yango binombino azoyebisa mose ke okoki komonanga si tu te me vois, tu vas mourir. soki omoninga okokufa. Mais Moïse il dit, non, kasi moi, mose je azoloba ne te ngana na posa Et mona Dieu yo. dit à Moïse, kasi nzambe azoyebisa mose comme tu insistes de me ndenge voir, ozolingalingaka omonanga je vais passer. nakoleka. Voici comment tu vas me kasi voir. tala ndenge nini okomonanga. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, Lelo yo. vous qui cherchez nazoyebisa yo yo moto ezoluka il y a nzambe une façon de voir le eza Seigneur. na lolenge ya komona Même si nzambe. Dieu semble être difficile, ata soki nzambe mpo nomona eza pasi cette année tu peux kasi voir Dieu. mbula oyo okoki komona Dans nzambe. ta famille, tu peux na voir libota na Dieu. yo okoki omona Dans nzambe. ton travail, tu na peux kati ya voir Dieu. mosala na yo okoki omona nzambe. Dans ce que tu cherches, na tu oyo peux ozoluka voir Dieu. okoki komona Parce nzambe. que c'est ce que Dieu attend de nous. oyo yango nde nzambe azozela na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pandémie va passer. maladi ekoleka. Tous ces problèmes que nous makambo connaissons, nyonso ezolelisa biso ekoleka. travail, c'est nous préparer pour mosala les tozosala eza ya kobokisa koya ya yesu. Mais si on ne voit pas ces kasi choses, soki tozomona yesu si wana on te n'a pas cette relation avec lui, soki toza na boyokani wana na ye te comment est-ce qu'on va avancer? lolenge nini tokokende liboso. Parce que quand les problèmes vont arriver, po ntango likambo ekoya ça va nous apporter hors de la foi. ekomema biso libanda ya bondimi. J'ai vu en Afrique du Sud, namoni na afrique du sud beaucoup de gens, parce qu'on a fermé les églises, bato ebele mpo bakangi on a losambo fermé beaucoup de travail, bakangi misala les ebele gens ont perdu la foi. bato bakweyisi Parce que kondima. quand les églises sont ouvertes, peut-être le pasteur va t'appeler, na non, kati ya peut-être que tu vas etonga faire ndaki ya koki obenga yo Mais ana maintenant, nalobi comme c'est komosala boye. online, kasi sikoyo eza ya mosika. c'est difficile. Comme c'est online, on ne sait pas voir qui est là, qui n'est pas na là. mosika eza mpasi mpona koyeba nani aza nani aza te. Alléluia. amen. Mais Dieu attend toujours que son peuple le cherche. kasi nzambe azozelaka libota na ye luka ye. Parce qu'il dit dans sa parole, po azoloba na liloba au na ye jour de la détresse, na mokolo ya pasi nakoya kosunga le monde est dans la détresse. mokili na pasi. Cette nation congolaise est dans la détresse. na kati ya libota oyo ya kongo eza na pasi. Nous avons besoin de chercher. toza na posa koluka Nous nzambe. avons besoin de voir le Dieu. toza na posa komona Mais nzambe. comment le voir? kasi lolenge nini akomona ye. La première chose, il dit, ya yambo ezoloba. sans la foi, il est impossible. ezoloba kozanga kondima eza pasi. Mon frère, la moninga foi, mikondima ça se montre par les faits. emilakisaka na bosaleli. Amen. amen. Tu ne peux pas dire que moi j'ai la foi parce que tu dis que j'ai la foi. okoki ozoloba kaka na monoko nga kondima nga naza na kondima nga naza kondima. Le pasteur a parlé des offrandes. tangi alobeli makambo ya libonzao. J'ai aimé beaucoup ce qu'il a dit. na nisepeli mingi na oyo alobi. Alléluia. amen. Si tu ne donnes, si tu ne sèmes pas, soki yo maboko flambo il y ozolona a te rien qui va sortir. yo mpena mabele kopesa yo La mabele. foi d'être béni financièrement, kondima oyo ya kopambwama va na se mobongo manifester en ce que esengeli omona na ntango zolo esengeli opesa. Alléluia. ah Dieu opesa. n'aura pas pitié de toi. nzambe akoyokela okutuma wa te Oh, nzambe Seigneur, moi, apesa. Seigneur. o soki opesi toza Je yoko me te. rappelle quand je suis arrivé du Sud, azokanisa ntango nakomi na afrike ya sud kuna. je suis allé à l'église la première, je crois, 2 dimanches après que je suis allé à l'église. nakei na etonga moko nsima ya miko mibale. Quelqu'un avait bien prêché. moteya teyaki kitoko. Alléluia. amen. Et le moment d'offrande est na arrivé. ngoma ya libonzi Il ekoki fallait donner quelque chose. esengeli kopesa Moi, mwa eloko. j'étais newcomer, comme l'église. mai pena maboko pena polele. Non, j'étais nouveau venu. nazalaki moto Pas ya de sika. travail. naa na mosala te eloko te. Ce que j'avais fait, onga j'ai nasalaki enlevé mes chaussures. nalongoli sapatu na je na kati ya Et kitumba. le monsieur qui faisait passer
Moto abandaki kolekisa kitumba. Atani na sima maye po bazokiselanga sapatu. Ayebisi bango te. J'ai donné parce que je ne peux pas venir. Napesi yango mpona kokioya maboko pamba Je te. ne suis pas seulement obligé de donner l'argent. Oza kaka motina na kopesa mboko te. Tout le monde est bien. Namoni bato balati kitoko. Alléluia. Amen. Les gens disent que moi j'ai pas l'argent. Bato azoloba ngapi na eloko te. Les gens, ton WhatsApp là, tout ça tu as en ligne. Na WhatsApp na yo atala ba mega ba 500 francs chaque jour. D'où vient le méga? Mega yo tawa. Alléluia. Amen. D'où vient le méga? Mega wa de uta Tu pa peux wa. trouver le méga. Tu peux trouver à manger. Mais tu ne peux pas trouver la femme. L'esprit de pauvreté, on ne les cherche pas par les chandails. Ah, molimo ya bobola. On cherche l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier. Si tu ne suis pas les principes de Dieu, c'est impossible. Okoki kobondela okemangenge mabe okeluzizi na mabe. Mais soki olabise la zambe te eza pasi. Alléluia. Amen. Je veux que tu changes ta façon de prier, de servir et de chercher Dieu. Amen. Nazosenga obongola lolenge na yo ya kobondela na ya kosalela nzambe. Donc la première des choses, oui, Ya yango cha mokoloto. sans la foi, il est impossible. Elingi koloka kozanga kondima eza pasi. Alléluia. Amen. Et après, Ya mibale il dit, azoloba quiconque azoloba na onyonso s'approche de Dieu. azopusana pembeni ya Non, nzambe. quiconque, ça veut dire quiconque. Bazoloba ke onyonso nyonso. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quiconque, Et- n'importe qui. Elingi koloba kaka motu songolo tete bale motu nyonso. Cela veut dire qu'il n'y a pas que le pasteur qui doit s'approcher. Elingi koloba te eza kaka dadi te esengeli Même pusana. toi, tu peux t'approcher. Ata yo mpe okoki opusana. Il dit quiconque s'approche Elobi de ke Dieu. onyonso azopusana pembeni ya nzambe. Doit croire que Dieu existe. Esengeli andimake nzambe azala. Alléluia. Amen. Ça, c'est un point. Je vais vraiment m'attirer sur ça. Wana eza mokoloto esengeli Au sein bafandela des wana. églises, on a des gens qui prient, Na mais kati qui ya ne croient pas epoka que Dieu toza existe. na bato bazobondela na ndimaka te nzambe azala. Alléluia. Amen. Mon frère, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Moninga nazondimaki ya solo nzambe azala. D'autres personnes, ils font comme les lotos, je ne sais pas, les PMU. Bato mosusu bazobeta bapari foot Je fais, bazosala eloko ça peut gagner. alaza ekoki kosimba oyo nabeteli barisa ekoki osimba kotombola Je prie, nazosambela peut-être que quelqu'un peut écouter ma nzambe prière. akoki mpe Oh, koyoka il peut pas dire akoki mpe koyoka te Tu dois croire que Dieu moninga esengeli ondimaka c'est nzambe Dieu du ciel, nzambe ya lobi le Dieu de la Bible, nzambe ya makomi le Dieu de Jésus-Christ. nzambe oyo ya yesu Il kristo existe, mon frère. aza moninga mingi Il existe. aza Il est vivant. aza na bomoi Il agit. azosala Il guérit. azobikisa Il délivre. Il azokangola sauve. Il y azobikisa a beaucoup de gens qui croient que les eza na sorciers, bato ebele plus que bazokozima Dieu. koleka nzambe Ils sont conscients des sorciers. bazondima Ils sont bandoki conscients des malédictions. bazondima bilakeli mabe Mais ils ne sont pas conscients de Dieu. kasi bazondimela nzambe te. Alléluia. Amen. Je veux que vous changez votre vie. nazolinga obongola lolenge na yo Dieu est là. nzambe aza. Alléluia. Amen. Oublie les sorciers. Parce que quand bosala tu as bandoki ton visage sur Jésus-Christ, tango kaka yo tomboli miso na yo tali yesu les démons ne peuvent même pas t'approcher. yo mpena bademo na kutu obanga na solo na yo. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont conscients de qui ceci a fait ça, ceci a fait ça. Bah, Ils sont c'est pas vrai. conscients de ce que tu as fait. Amen. bato ebele bazali kaka na kondima tomoni kingani asali boye tomoni gouvernement esali boye me bazondimela oyo nzambe alobi asali te Dieu déjà a fait, comme j'ai parlé de Covid ici. ndenge nalobeli covid awa Hier, je parlais avec
ma femme, lobi na wana koloba na mwasi na ngai il y a 1000 morts qui sont lobi eza na 1000 oyo bauti okufa de Covid. Et ça, c'est seulement l'hôpital. wana eza kaka na hopitalo On sait pas ailleurs. toyebi te biso Chaque jour, mosusu il y a des mikolo nyonso eza na bato bazokufa kufa mais ici, Dieu nous kasi a pas des masques. nzambe azobatela biso tala Quand je suis tolakaka arrivé à l'aéroport, kama sur nakomi les appuis, na mopepo awa nasi nakangi namoni bato bazalaki batadege baza kotina bamaske te nalobi ezoleka parce que là, chez nous, mpo awa nepa na biso quand tu n'as pas de masque, comme si tu soki es un démon. olati maske te eza lokolo eza na milimo Comme mabe si c'est toi qui apportes le endi oloba yo mpenza nde oza porter kasi awa moto nyonso yango te Pasteur, dani est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été victime de eza Covid na dans moto ton moko église? azalaki na covid awa Hein? Pourquoi? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. mpo na nzambe oyo ya biso Amen. amen C'est reconnaître que Dieu est en train de faire quelque eza chose. koyeba ke nzambe aza na kati ya kosala eloko Parce que d'autres se confient dans le masque, mpo bato mosusu bazotia elita na kobomba zolo kobomba monoko les désinfectants, badesinfecta na maboko na bapoche dans la valise pour partir. longtemps na bandosala valise mpo na kende mwasi na bazoloba yo suki obosani abi obosani desinfectant yango oyo zwa Ils sont conscients de Corona. baza ya kondimela korona ondenge eloko mosusu Moi, je suis conscient. wana aza na kondimeli na nzambe ya balongi Là où je travaille, bisika nasalaka c'est maintenant chez nous. C'est pour moi, Soweto. eza na soweto Je kuna travaille à Soweto. Mais azosala na soweto province moko kuna Soweto, c'est bidonville. eza pena otokoki oloba kisenso ya afrique du sud Voilà. Le banlieue. Le nombre de gens qu'il y a là-bas. bato oyo baza kuna C'est plein. eza bato pena bazopita na lokola na chine bato bazokabola lokola puba bana sambeli na yebi alobi nsambe ngai esengelaki kuna kuna nde nazosala maladi oyo kosimbaka te amen asoki elie okati na ngai eza na makila ya yesu ekokufa amen bato baza ya kondimela na makambo mosusu kasi bazondimela nzambe te Il y a une chanson qui dit, eza na losambo loyembo moko ezoloba il dit, aya soki pasi mingi ekokanga yo pemikakata soki pasi mingi ekobanga yo pemikakata mikoto Compte les bienfaits de Dieu. tanga bolamu ya nzambe Elles sont nombreuses. eza ebele Tu plais seulement parce que tu n'as pas ozolela kaka le dernier téléphone. mpo oza pena na smartphone toza na spark 4 te spark 3 te spark 2 toza tote kasi ozobosana nyonso oyo nzambe asalela Et yo si tu te mets et tu kasi commences soki à opi compter, te akobanda kotanga bolamu ya nzambe oyo asali oh mon frère, waw tu ne vas pas te soucier de ce que tu n'as pas. okoyoka mpasi te ya oyo ozangi Alléluia. amen Ça, c'est des chansons qu'il faut wana chanter. eza loyembo esengeli koyemba Pas des chansons, Jésus, mets-moi au dos. eza te memwanga odo Jésus n'est pas votre grand-mère. nzambe aza koko na yo te oyo esengeli amemaka yo na mokongo memwanga odo amen Excusez-moi si vous chantez ici, Ah, mais je dis aux gens, ne chantez pas ces chansons. boyemba banzembo wana te memanga Il y odo a des akekali chansons wana qui ne sont pas inspirées eza par na la banzembo Jésus. mosusu eza ya kotonisaka molamu nzambe mpo eza esengo ya Quand moto on chante, c'est une ntango bazoyeba eza kokumamela nzambe eza na makambo ezosalema Vous savez, lui, il connaît notre église. ndani ayebi bisika tobanda nzambe eza babibeli ntango tozoyeba awa ntango tozoyeba na yoki donc tozoyeba bazomela mwa kafe moto aza pena na charisme nyonso donc nayoki kati na ngai mpo nzambe osengeli na neti na komilolo kokumisa eza eloko ya makasi ekataka
ekimisaka bademoni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaître que Dieu existe. Yeba ke Nzambe azalaka. Alléluia. Amen. Même si tu vois les problèmes arriver, Ata soki omoni likambo eye, même si tu vois la mort s'approcher, ata soki omoni liwa epusani mpenza, reconnais que si Dieu n'a pas dit les yeba ke Nzambe soki alobi eloko te eza na likambo te ekokomela yo. Alléluia. Amen. J'ai 3 enfants. Naza na bana misato. L'année passée, à cause de Covid, mbula oyo oti koleka mpona mipepe oyo ya bacovid oyo, ma femme a perdu son travail. mwasi na ngai abongisi On mosala. s'est regardé, mais on va faire quoi? Totalani tolobi tokosala nini? L'assurance médicale. Tolobi totala oyo ya bakisi ekioke. Il dit non, non, Abiti non. omoni Les enfants sont bana malades avec cette maladie. na J'ai maladi dit, oyo mais ça va balobi bien. ntango Nous pepe allons prier Dieu. tozokolela Personne ne va Nzambe tomber malade. moto moko tia kokoya na maladi. Et je vous assure, aucun de nazoyebisa mes bino enfants n'est ata tombé mwana malade. moko te akoyi na bomeli Aucun. moko te. Parce que ce que je dis, si mpona Dieu nini existe, Nzambe oyo il azalaka est capable de nous aza na makoki ya Il est kobatela, capable de les protéger. aza na makoki ya Il est kobatela bana na nga, capable de les protéger. aza na makoki ya kobatela nga Sa bongo. parole dit que liloba na ye lobi etuluki kokwea na loboko ya mobali mosusu akwele loboko ya momwasi okosimbama te. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, moninga mindeko mwasi lis mobali bien ta Bible. tanga makomi Et na ce yo que mama tu lis là, oyo ozotanga on ne wana l'a pas écrit juste pour chatouiller tes oreilles. bakomi te lokola On bazokwanza yo l'a na écrit litoi, parce que c'est la vérité. bakomi yango mpo eza kosolo. Alléluia. Amen. On l'a écrit parce que Dieu est derrière cette parole-là. bakomi yango mpo Nzambe aza nsima ya liloba wana mpona kokokisa yango. Nous continuons. Tozokoba 4e point. ya mine Il dit Lobi. il est rémunérateur, aza oyo afutaka ceux qui le cherchent. baoyo nyonso balukaka ye. Quand vous regardez dans les dictionnaires, ntango ozotala na bato oyo batiaka bandengidi na okomona rémunération, ofuti c'est comme un salaire. eza lokola bafuti moto na mosala moko songolo. Yeah. On ne peut pas parler de rémunération sans un travail. bakoki kolobela lifuti te soki mosala eza La te. rémunération, c'est le résultat d'un travail. bofuti eza boyandolo ya mosala songolo. Dieu dit, kasi il est Nzambe azoloba rémunérateur. aza oyo afutaka na baoyo balukaka ye. yango nini koloba koluka Nzambe eza mosala. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose de facile. eza eloko moko apete te ozomona koluka Nzambe lokola Ce pete. n'est pas facile. eza pete te moningani. Chercher Dieu va t'écouter quelque chose. koluka Nzambe ekoluka yo eloko. Amen. Amen. Chercher Dieu va t'écouter quelque chose. koluka Nzambe ekosenga yo eloko. Peut-être c'est le temps, ekozwa yo mbonga, peut-être c'est l'argent, ekokozwa yo mbongo, peut-être c'est je ne sais quoi. ekoki kozwa pe sante. Si ça ne t'écoute pas, kasi tu feras rien. soki ezosenga yo eloko te elingi kolonga osali eloko Il y a te. des gens qui viennent passer par mon arrêt. eza na bato bazoya ndaki tya Ils maboko. parlent mon lit, on soit pas Si vous regardez bien dans la Bible, si soki otali malamu na vous makomi lisez dans la Bible, toutes ces personnes qui étaient bénies, bato nyonso bapambwamaki ils ont dû payer quelque chose. bafutaki eloko. Non, je ne dis pas, si tu as besoin de la prière, na lelo bateki ozokolelako na mosango bapesa mbongo te. Amen. Te koya te odani mbongo yango ekobonela banana te wana je te. ne dis pas ça. Mais talobi je bongo te te dis, quand nalobi tu bongo cherches Dieu, ntango ozoluka Nzambe la bénédiction, lipamboli ça va te coûter quelque chose. ekosenga yo eloko. Isaac a voulu être béni. Isaka alingaki apambwama Il a payé quelque chose. afuti eloko. Alléluia. Amen. C'est qui est allé vers son père et dit bénis-moi, il dit va me chercher Jacob. Jacob Et Esaü est venu, il dit ezawa ye pa papa ya bénis-moi. Jacob esi epambolanga. Des fois, je me demande que na c'est mokomokopana bitunaka nayokaka te. c'est son papa. oyo eza ye papa na ye akoki mpe kokakolela ye kopesa ye apamba. alobi yo kende na esobe kuna ozwelanga nyama oyaka yawo. Après que tu es tué, soki okomi kuna prépare ça. lamba mpe malamu. Et après préparer, nsima ya
yango Je mange. nakolia Après manger, soki natombi nakotambola yo. Amen. La bénédiction de Dieu, Lipamboli ya Nzambe ce n'est pas quelque chose de facile. eza eloko moko ya pete oyo ekolokotaka boye. Mais c'est quelque chose qui est disponible pour toi. eza eloko oyo etiami mpona motu nyonso. Amen. Ne soyez pas effrayés. Ni kobanga te mpona koloba il a dit que c'est facile. alobi Alors, eza je pete vais te pas chercher. na Non, tu koloba dois te chercher. esengeli oluka Parce que les choses que tu attrapes facilement, po makambo oyo ozozwa na pete tu nyonso les perds aussi facilement. ozobungisa yango mpe na pete. Beaucoup de gens, bato ebele regardez ici, botala beaucoup de nos politiciens volent l'argent. tala bapolitisien ebele ndenge bazoyiba bamilio na Les bobetaka richesses qu'il y a bamilio. dans cette nation, talaka bomengo eza na mboka mais oyo. comment ne peut pas être tel qu'il est aujourd'hui? tala kaka mokongo oyo ekoki ozala boye te. Pourquoi? Parce que c'est l'argent facile. po mbongo pete Corruption, bazoyiba na se c'est là, boyeboye et ils ne font rien. bazosala eloko te. Mais quand vous travaillez, kasi ntango ozosala on vous paye un salaire. bafuti yo mbongo Pourquoi j'étais ça? okobwaka ngo tokóma mopau na meni na bino okabaka na pete nyonso. Alléluia. Amen. Parce que tu vas reconnaître que j'ai souffert. okoyeba ke mbongo yaya natokeli yango natoki na mokongo. Amen. Là où nous vivons, bisika toza personne ne peut donner même un franc. kuna bakabela oyo ozaki nifa yango Donc certains ici, tu as $100. Hein? J'enlève seulement, je te donne. bibisi pena boyo osengi mpe $100 na Parce que là, c'est le temps du travail, c'est le epaka travail. biso kuna so balobi kosala bakosala soki mosala ebandi 6 heures eza 6 heures na malili wana oza wana Si on dit le travail va terminer à 17h, soki mosala c'est 17h que tu dois quitter. 17 heures esengeli olongoki epa na yo La nuit dernière, na buti oti koleka j'ai travaillé toute la nuit nasali buti mobimba parce que le travail avec qui je travaille, mosala oyo nazosala on a un système parce eza que lolenge moko avant, on ya faisait kosala des liboso enregistrements. tokanda koteloko ya présence On ne fait pas sasa des eliki enregistrements. tosala histoire te Ils ont tous les téléphones, baza na batelefone et puis ce qu'il faut quand tu arrives au soki travail, okomi na mosala on a une application, oza na tu écris, application moko tu prends okomi une photo de toi-même, ozwi okangi foto là où tu prends la photo, okangi à foto quelle heure, donc tu ne peux pas mentir, tu es foto nyonso ate oza epa na yo kandi oyo naza na mosala Donc, et on te paie par bazofuta rapport à yo ce que tu as na signé. lolenge ndenge otia mokolo Si te toi tu as signé soki à otia 9h mokolo to na 9h et tu as quitté le travail à olongo 14h, na 14h on va juste te payer pour ça. nakofuta yo kaka mpona wana. Alléluia. Amen. Alors il y a beaucoup de gens là, eza na bato ebele ils kuna viennent là-bas, ils viennent, ils s'amènent en retard. bazoya na retard bamikaki na ye azomona lokola baservi akangi Et après, nsima ils ne signent pas ensemble. azosinye te na Et bongisenge maintenant, le système que nous utilisons, parce que ne lolenge peut pas. oyo Une bazosalela fois que tu as signé, soki bataliki en commençant, tu vas pas signer un erreur. On ne fait pas pour toi. bazofuta yo te na Dans makongo la nuit, parce qu'ils ont leur payslip, bazwi kofuta na bango ils m'envoient beaucoup de messages. batiki bamessage ebele nga mbongo na ngai nga mbongo na ngai Ah, j'ai dit, attends, nalobi zela je vais aller voir ce qui s'est aoke passé. kotala nini elekaki J'ai enlevé tout l'historique. nazwi lolenge nyonso bandeko ya Et j'ai mosala commencé à na voyager. bandi otindela bango Tu vois, na omoni tu as travaillé d'ici. osali awa ti awa Il y a une rémunération. eza na bofuti ya motu On nyonso ne peut pas te payer ce que tu n'as pas bakoki travaillé. kofuta yo te osali te. Alléluia. Amen. Les gens pensent que non, je vais bato venir, je vais bazobakisa m'asseoir derrière. ndenge na koya na eglize nafandi nanga na nsima nazamba komona ya kopambolaka Parce que je suis là. mpo naza wana Parce que je suis son enfant. mpo naza mwana na ye te esengeli koluka nzambe Mon fils aîné, mwana na nga liboso il vient souvent. Non, j'ai besoin de azoyala nanga naposa mbongo nanaposa boye Je dis, tu veux que je te donne ayebiso l'argent? olingi napesa mbongo Je vais te donner l'argent. akopesa mbongo Mais j'ai besoin de quelque chose d'autre. anaposa eloko moko Il ozongiselanga faut laver ma voiture. esengeli osokolaka motuka na nga Il faut arroser les jardins. esengeli okobongisaka Après, jardin il continue. Ah, ayoki bongo alobi mpo ani naza mwana na yo c'est ça ma ayebi fille. biso ayebi nzela Tu ya donnes l'argent. napesi yo mbongo Chaque jour, le matin, tu te natongo réveilles. nyonso olamuki Arrose les jardins. Parce que ces abongwaki jardins-là mai nous na nourrissent. jardin ezoliesa biso. Amen. Amen. Le week-end, tu laves ma voiture. na samedi osokoli motuka na Tu nga ne le fais pas. osali yango te nakopesa mbongo te Même si tu m'appelles que je suis en
Ata soki olobi ke naza papa ya motema mabe. Eza nzela ya ndako. Et c'est comme ça aussi Dieu. Nde lolenge mpe Nzambe. Toi, si tu ne cherches pas soki oluki yo ndenge esengeli akofuta yo te okoki kobondela yo wana na mandengo yo wana boye okozwa kaka ndolo te kasi kozala kaka awa na koluka ya koki obambola yo. akoki kosala yo libangoli mpona etonga oyo mpona libota na yo mpona libota oyo ya bongo. tozala posa bato bakoki oluka Nzambe. tozala posa bato bakoki oluka eyano. Nzambe aza na biyano nyonso. azoloba nani aza awa akoki ozwa yango. akoki kopesa boye mpo bato bakokufa te. te bakoki ezoloba na lisolo babaisraeli oyo babandaki koswa bango na nyongo. Mose alobi botala oyo Nzambe ayebisika nasala nyoka motako natya ye na ntongo na ye oyo nyonso akotala yango akozwa lobiko oyo akotala te ata soki esali okokufa. Amen. etonga esengeli totelema. Amen. esengeli totelema. Albubashi nazalaki na basali ya Nzambe bakobisa bango nga naza na soni naza na soni mpona bitonga ya Nzambe oke mokili mobimba ezoganga ezonyokama biso toza na Yesu toza na eyano te. Amen. bozoyoka basi baoyo bazalaki mosakoli bato boni basambeleli na bato bana ba covid onga naza profete obikisi bonene bato ya covid. Amen. bazobanga soki yoka na covid ekosala epa na yo pardon. Amen. eza na mosusu azokoloba bango ngai awa nazobikisa mpo na nini okopanza sango bongo. kobikisa bato bakufa eza eloko moko oyo eza spécialité. Amen. kobikisa bamaladi eza eloko moko oyo eza spécialité. eza makambo oyo esengeli etambola na biso biso lokola bana Nzambe. mosala na biso eza ya kobongisa etonga eza ya kopanza sango eza na batembele bazokufa bato ebele bayebi Nzambe te. biso awa eza kolakisa te ndenge tokoki otambwisa bato bakoka bakoki otambola bato ya covid bakosila. Nzambe akofuta biso soki toluki ye. Et la rémunération, c'est ton droit. bofuti eza eloko ya moto. Une rémunération, c'est après avoir fait ça. bofuti likoloba ke soki osali mosala bapesi yo boye. Cela dit quoi? Dieu a dit à Jérémie 29. Alléluia. Amen. Si tu cherches Dieu, Dieu va se laisser trouver par toi. Voici ce qui se passe. Dieu est ici, toi tu es de là. Quand tu commences à t'approcher à Dieu, mais si tu t'approches, tu ne le verras pas. Alléluia. Amen. C'est ton droit. Tu ne peux pas chercher Dieu et puis Dieu ne se fait pas voir. Mais pourquoi Dieu ne se fait pas voir? C'est parce que quand on le cherche, on n'abandonne pas les autres choses. Les péchés. Alléluia. Amen. C'est des grands problèmes. On n'en parle même plus avec nos églises. Je ne vous ferai pas
un bon service, je vous dis, cherchez Dieu. Na kosala na musala malamu te akoyebisa bino te ke luka nzambe soki nayebi so tika lisumu te. Si tu continues à vivre dans le mal, dans le péché, soki ozotambola na mbindo na kati ya tout lisumu faire ce que je dis. okoki kosala nyonso nalobi nzambe kutu akofongola ta liso Parce na que ye la te. Bible nous dit quand Bon tu makambo faisais la ezoloba foi, na kati ya ekulusu kuna il a crié Père, akangi papa mpo nini otikinga. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu l'a pas abandonné? Parce Mpona que nini papa Jésus atikaki avait ye pris tous les péchés. o des gens. yesu azwaki masumu Dieu ne nyonso. regarde pas au péché. yesu atalaka bato ya Dieu masumu n'écoute te. pas les prières des nzambe pécheurs. ayokaka mabondeli ya bato Dieu ya ne masumu paie te. pas même attention. nzambe atiaka ta lisu te. Et attends la coupe Ah. au continuer à vivre dans la soupe. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup disent, pourquoi c'est très. ebele bazoloba mpo nini ezoumela mpo nini eumeli tro. Dieu ne traîne jamais. nzambe aumelaka te. Alléluia. Amen. Il dit, il n'est pas injuste pour oublier alobi aza lokola moto te mpo abosana les sacrifices, mosala le travail que tu fais. mosala oyo osali. Il n'est pas injuste comme nos employeurs aza lokola bato bazwa biso na mosala te. qui ils te font travailler oyo bazosala basali so mosala bazali so mosala na suka ya sanza bazopesa yo eloko oyo kosunga yo te. Non, mon frère, ma ye soeur. moningami Dieu, quand tu les cherches, nzambe ntango ozoluka il ye te récompensera. akofuta yo Et il va te récompenser au-delà de tes akofuta imaginations. yo koleka na lolenge yo C'est un Dieu banabamisa. bon. sala nzambe aza C'est un malamu. Dieu fidèle. salela nzambe na molende. Il est un Dieu bon. aza nzambe oyo aza malamu. Il est un Dieu fidèle. aza nzambe oyo Il est azokangama. un Dieu juste. aza nzambe oyo aza nzela. Alléluia. Amen. Et dans la version possession, on n'a pas trouvé dit, c'est qu'il cherche diligemment. ebiba oyo bazoluka ye na bosolo. Avec la diligence veut dire, tu les cherches consciemment. ozoluka ye ondimami. Alléluia. Amen. Tu es conscient que oza na bondimi quand je ke passe chez Dieu, nazoleka liboso ya nzambe. je me rappelle quand nous avions commencé, nazokanisa ntango biso tobandaki kosalela nzambe. si j'ai commis un péché, soki nasali lisumu je ne vais pas venir chanter. nakoya koyemba te. Amen. Je ne vais pas venir chanter. nakoya koyemba te. Même si c'est moi ata la soki principale. ngai nde Si je nazalaki reconnais mpenza vraiment que ma vie n'est pas soki bonne, ayebi ke bomoi na ngai eza malamu te non. te Je vais nakoya trouver te. une explication. Parce que non, je suis nakoki malade. koya nalobi Parce que j'ai craint nazobela Dieu. mpo nazobanga nzambe. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas cette crainte. lelo eza na kobanga wana te. moto azosala lisumu ye wana ye mpo kenga batiaki ngai Si moi je ne joue pas, soki nayebi te ils ne vont pas danser. bakobina te. moninga Reste avec les bien joués. tikala na koyeba na yo malamu fanda tokobeta maboko. Alléluia. Amen. Être conscient koza na bondimami de ta position. ya lolenge na yo kozala. Si tu es dans le mal, soki oza na lisumu tu te répands. esengeli otubela. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas fouille l'église. nalobi te okima etonga te kokima te. Viens, vois les hommes de yaka Dieu. omona dadi Homme de Dieu, j'ai péché. moto na nzambe nasali lisumu J'ai péché. Il va prier pour otubeli toi. bakobonela mpo na yo. Diligemment veut dire être ponctuel aussi. kozala mokolo nyonso. Alléluia. Amen. Les musulmans et les juifs, bamusulma na bayuda ils ont des heures exactes où baza ils na prient. bangonga oyo ata oyo kobondela. Où qu'ils neigent pas, ebeta mbula ebeta te. à cette heure-là, ils vont prier. na ngonga wana bakosambe. Regardez les Libanais ici. tala À balibani 12 heures, na 12 heures s'il y a des moments de faire la ata soki eza ngonga botelemi na mombongo na bakesambela mpona nini po baza na nzela ya ndenge bazobondela eloko basala. J'ai rendez-vous avec bazoyeba ke Dieu. toza na boyokani na nzambe Tout s'arrête. yake nyonso etelemaka na 12 heures. Alléluia. Amen. Travailler dur. Ça veut dire aussi travailler dur. sala mpenza na makasi Il ne faut nyonso. pas être paresseux. kozala motu moko te olingaka mosala te. On dit non, là, prière, alobi toza na losambo tu commences seulement Yo, 2 minutes, tu es fatigué. obandi kaka 2 minutes Non. atamboli fort Il faut persévérer. esengeli Matthieu koleka. 7, 7 dit, Matthieu 7, cherche elobi Dieu. luka okozwa. Demande, vous
Senga okozwa. Luka okomona. Beta bakofongolela yo. Yo nikokina kolukela yo nzambe. Osi oleki esika ya kosenga. Kota sikoyo ya koluka. Nzambe oza wapi? Luka ye na liloba na ye. Ekoki ozala na liloba na ye. Beta. Beta tina ngoma bakofongola. Amen. Kotene matena kaka na lolenge wana. Ozoloba na beti turo. Tikala wana tina ngoma lipango yekoya. Makomi ezoloba. Soki ayumeli. Zela yango. Ekoya kosolo. Bato bazoningana. Bato bazobongwama. Ezambo bazala kondima mateke oza wana. Boga zondi mateke nzambe wana zalaka. Soki ozondima ke nzambe wana zalaka. Okotikala wana ndeko. Moninga nini libala ezomela. Amen. Tikala bokangani wana. Amen. Tikala bokangani. Kotika te. Bato ebele babondeli. Ekomikaka na suka pene na lipamboli balembi. Kasi nazondima ke nzambe Nzambe akomifongola na bokasi nyonso na mbula oyo. Soki otali oyo ezosalema na mokili nyonso ezokangama nyonso mpona kokanga losambo, mpona kokanga litomba, mpona kotika bato na kotika kondima. Tika nayebisa na ngonga oyo esengela mitalisa na bokasi nyonso. Ezala na bokeseni na bao bazobanga Nzambe na bao babangaka Nzambe te. Mokanelesi biso toza bato bazonga te. Toza bato bazotika kondima te. Toza bato bakeli biso kolemba na liboso na kaka. Toyebi ke Yesu azoya makasi. Ezango akomatisa kondima na biso. Soki azalaki mona molele te na liboso. Sasa hivi na kosa na makasi na losambo. Soki azalaki moto alisumuloti. Bona yebi Nzambe na ngazo ya pendeka wa. Nazondelema na kondima. Nazondima kotambola na Nzambe. Mpona soloba esengeli kotika. Makambo nyonso oyo eza nsima mpona kokima kokende bisika ya mesa oyo Nzambe azomomela biso. Amen. Moningami nazosimba ozala esika bato wana. Bato oyo bakoyamba bofuti. Bato oyo bakoyamba motoli ya Nzambe. Motoli oyo Paul azoloba. Eza motoli kaka organisité. Eza mosolo. Nzambe balukaka ye. Na bao balukaka ye. Nzambe abitianisa epai na yo. Nzambe akambo ya bino. Na
Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas plus près de toi. Si tu ne les cherches, invoque-les. Dis-lui, Seigneur, me voici. Cette année, je prends une résolution. C'est celle de te chercher. De te chercher jusqu'à te trouver. Montre-toi, Seigneur, à chaque fois que je t'invoquerai, à chaque fois que je m'approcherai de toi. Que cette année, je te cherche comme je ne t'ai jamais cherché. Prie le Seigneur ton Dieu. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Dieu est celui qui se manifeste. Il est celui qui se révèle. Il est celui qui exauce les prières. La Bible dit, ô toi qui exauces les prières, les hommes viendront à toi. Usana pembeni, usana pembeni naye, bele naye, yebisa ekolo mimonisa, pesa makasi ya koluka yo mula mona, eloko moko te yebika mosika na yo, tango nyonso na koluka yo na komelela yo, na mona yo, ya solo nzambe balukaka ye. Dieu s'est fait trouver par ceux qui les cherchent. Si tu prends la résolution de les chercher, tu les trouveras. Il se cache pour ceux qui ne les cherchent pas. Mais pour tous ceux qui les cherchent, Dieu se révèle. Tu as besoin de Dieu cette année pour vivre des choses différemment des autres années. Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de son soutien. Tu as besoin de son secours. Tout ce qui te demande, c'est de le chercher. Oh, cherche Dieu, bien-aimé. Dans cette résolution, quel que soit ce que je vais traverser, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui m'arrivera, je prends la résolution de te chercher jour et nuit. Cherche l'Éternel. Celui qui cherche trouve, dit Matthieu 7:7. Le problème, c'est de prendre d'abord la décision de commencer à chercher. Lukanzambe na esika nyonso monaka molili na vie na yo. Na makambo nyonso esimbaka te. Esika mayele na yo esukaka. Esika makasi na yo esilaka. Loba, je chercherai Dieu. Désormais, je chercherai Dieu pour tout ce qui me fait pleurer. Je chercherai Dieu. Na makambo nyonso ezolekela ngai. Na nyonso mokano ya kolela te kasi ya koluka nzambe mpona likambo wana. Loba na ye loba, tu venez savoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Loba nzambe na koluka yo na koluka na 2021 pesanga repos. Pesanga kimia na makambo elekelaka ngai. Belela ya kawe.
ange que tu nous as envoyé ce dimanche. Merci pour ce message. Moi, je dis merci, Seigneur, parce que c'est un corrobore avec ce que tu m'as inspiré pour ce lundi sacrifice. Nous te chercherons et nous continuerons à te chercher. Voilà pourquoi nous t'acclamons en poussant des clés de joie. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui a été béni ce matin. Dieu t'a parlé, tu as ainsi dit le Seigneur, que Dieu bénisse son serviteur. Par cela, tu vas tenir une bonne offrande des prophètes, Seigneur. Galates 6 nous recommande de partager, Seigneur, nos biens, nos richesses, à tous ceux qui nous enseignent ta parole. Cette parole nous est venue de loin. Nous croyons que c'est ce qui nous manquait dans les piles pour que la maison soit bâtie. Nous recevons cette pierre et nous les scellons avec la foi. La foi est la première chose ou le premier signe pour te chercher. Que cette foi, Père éternel, je les scelle par cette offrande afin que cela reste dans ma vie. Au nom de Jésus, bénis tous ceux qui l'apportent. Et souviens-toi de nous. Dis une phrase, dis une parole qui est sortie ce matin et qui a touché et qui a consolé. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, bénir l'homme de Dieu par les paquets. Que Dieu vous bénisse. Apprends à sceller, ce n'est pas l'homme qui l'a recommandé. C'est Salomon Galates chapitre 6, verset 6. Si tu es venu en retard, les paniers d'à côté, tu mets ton offrande. Si tu étais venu au serviteur, tu as ta dîme dans l'action des grâces. Tu vas passer au même moment pendant ce service. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur dans notre vie. Jésus revient bientôt.